tata nzambi songa lendo kyaku bakuzaya bakuvisa bavisa jo fongeye kwani nzenyankanu positionné pour te les caliposer. 2-2. Venez avec moi. Continuez la ngabana. Maman, pasteur, un papa. Et c'est mon vraiment pour toyembi moi bien malgré moi mikakatanomé et l'équipe n'a moi bien. Le message à papa vraiment il s'appelle Sibiso. Voilà. Vraiment ya solo nzamba lobi tozala bonzoto ezala mokie molimo nde to lekisa to landaka mai tozo nzambe na biso azo yebisa biso nde tokobika. Merci. Dirigeants,
Mote papa, comme on a une personne, on est zani na mokolo malenge. Non mais c'est nos amis makasi. Le lens ali quand même mokolo ya monene o biso to meli et lambo nous autres pe makila ya nkolo yeso. Donc c'est nos amis pena makasi. Ah. Non mais bandeko baza ko lananga bayeba que et pas ina biso et lambo ezalaka fête moko ya esengo. Donc voilà ba o bazali banda nanu bakomi ki mongi c'était je pense que à travers manifestation oyo et kopé ça bango posa ya koya. Voilà un peu. Ah. Comment on a papa quelqu'un sur les animaux nana parce que les animaux kolo oyo toujours mais la makile en kolo yo sinon mushuna donc les hommes journaux mon comme ya monene makasi. OK, merci beaucoup. Allez, les enfants, 3-3. Bon, et comme on a papa Koubaka Popa, le vice-président Ijiki Mbota, le Zali Mokola Yenga, auto samedi à un centre d'accueil en Paka, vraiment, et c'est ma casse. Pour te yami nzamena biso papa Simon qui manque en molimo centre. Donc vous allez en plein le carnaval, na o Italie ko liesa Nkamba to bilia Nkamba. Donc on est Ijiki la jeunesse, il y a paroisse ya Mbota. Bon, concernant na opesa vraiment vous allez malamu. Hein, pour tout ça la baje sa boye, pour tout ça na kati ya kobotongi Nkamba Yerusalemi. Ndenge fumamba za lobaki. Soki to tongi Nkamba Yerusalemi te, passe à l'opposition lindo ko sur la tête. Donc ba œuvre oyo nde nzambe tata molimo santu ali ko senga pote to ken liboso. Merci papa journaliste. Il faut des elle Avancez. Allez. Allez, 3-3. Kouilou. Et c'est mon langage, il y a collègue Pambate, Namoni, Nzambe Nangai, papa Simon Kangani, Azan Nzambe, Aïe Nagata Pointe Noire. Bon, qui les a baïté, mais biso to yebiye. Ah, merci papa. Oh là là.
komona mouvement ya mouvement groupe